Naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo. Nzamba lolo yo azosale Nzamba lolo azosale Naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na Nzamba lolo yo azosale Samakaba sambulwe azosale Salilanga Yesu Salilanga Yesu Alléluia. Yesu azala komba. Komba bana yo Jésus. Komba ba. Tiro. Yesu na bingina tachona Yesu. Papa na bingina tumune sambana. Kapena tato na bosambe na yo maswanga. Yoka bosenga na sabaka masale. Yoka shishe na leye sabaka. Nayena bapasi nanga kosabo zambe na yo. Nayena kosanga nanga kosabo zambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, bisenga senga senga kale mipi ya pesanga kabena nga bisenga senga Yesu mokoni niye batu bakolia pe na sima na ngai. Yesu mokoni niye batu bakolata pe na sima na ngai. Yesu mokoni niye batu bakovanda pe na sima na ngai. Kale mipi ya bisenga senga senga lokota nga Yesu Yesu Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga Jésus. Kuchiganga ite. Lokotanga yo yo. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga yo yo. Fako Mesama fako Watitishina nsambi watenzelela. Watitishina nsambi watenzelela. Yesu Yesu Lesamukatanga Lisa Lesamukatanga Lesamukatanga ye Lesamukatanga Lesa. Chiro soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga.
soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi nde bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelaka nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomila motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yesu yesu apambolinga yesu 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 apambolinga chilobo yesu akokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wami bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie du monde est le cœur du vivant. Donc, faites de sorte que Madame Odia ne soit pas oubliée et que sa vraie sépulture soit dans vos cœurs. Alors, c'est par ces extraits que nous devons rappeler à vos familles, parents, amis, très chers, à Madame Keba Odia, et vous tous ceux qui avez répondu présent ce dernièrement, de le voir avec elle, que par ces jeunes et de citer des voyages à partir de la nécropole, vous venez de témoigner une fois de plus votre amour et votre attachement à cet être cher. Et en pareille circonstance, permettez-nous de partager votre douleur. Il s'est de vous rappeler que Maman Keba Odia est issue de la lignée parentale de Papa Keba David et de Maman Tchéla Joséphine, originaire de la Reine et chose de province clairière du Kasaï central. Il a vu les jours le mardi 28 septembre 1976 dans cette belle ville province de Kinshasa. Et voilà qu'elle vient de nous quitter inopinamment pour la félicité éternelle le mercredi 14 septembre 2022, après une courte traversée terrestre de 46 ans. Laissant dans la peine de son fils pour qui nous avons une pensée particulière ce jour. Son parcours de vie parmi vous est marqué notamment par une vie professionnelle très laborieuse dans sa qualité d'esthéticienne de profession et propriétaire du salon de coiffure Nicoli dans la commune de la Gombe. Madame Moguer savait prendre soin de ses clients et les aider à se sentir bien dans leur corps et dans leur tête. Une vie communautaire pleine d'amour, de partage, de tolérance et d'attachement en amitié. Madame Odia était pour les siens l'incarnation de l'amour maternel. Et pour la décrire, les mots, c'est qu'elle était une femme de prière et de foi, une femme aimable, généreuse, avec un sens de partage et de paix que nous lui rendons ce jour, tombe à point nommé et à tous sa. Son absence aujourd'hui ne serait pas autrement comprise que par une présence de notre vie après la mort.
car c'est là. Et là, du voyage de l'autre rive, qui est le point de Rome. Oui, puisque la vie qui nous est donnée est un mystère et non une question qui se ferme, une autre s'ouvre. Mais souvent, nos regards restent qui viennent de s'ouvrir. Oui, chers amis, Père, ce que nous aimons ne nous appartient pas. Mais notre cœur leur appartient. Celui que tu aimes fait partie de toi. Le perdre, c'est souffrir dans ton corps. Et cette blessure est aussi tangible dans le monde. Si tu auras la force de marcher dans un monde où la personne de ton univers s'est arrêtée. Et tu parles en silence le langage de l'âme. Ton corps et ton cœur se forcent à comprendre ce que personne ne peut comprendre. Le pensée spirituelle et conviction religieuse de la philosophie sont impuissantes à guérir ces blessures. Mais chers amis, la cérémonie se termine. Nous allons devoir confier son corps physique à cette œuvre douce accueillante, quand bien même, à des milliers de kilomètres de son territoire, de ses terres d'origine. Et nous prendrons congé de ce corps en disant d'abord Sanayoabo, Sanayoabo, Mamoudou. Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo yo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale nzamba kabasangolue azosale salilanga yesu yesu oh. Salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Komba mana yo Yesu. Kombamba. Tirobo. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Kapena tato na bonsambe na yo biso bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sangalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosa bonsambe na yo. Na ye na kosanga na nga libosa bonsambe na yo. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Undela nga Yesu Undela nga Yesu Yesu. Undela nga Yesu Yesu. Undela nga yo yo. Undela nga Yesu Yesu. Longisa nga Yesu Yesu.
bisengasenga nzamba londa ye nalembi vi yapesanga kabelanga bisengasenga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalembi vi ya bisengasenga nzamba londa ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai jesu kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yeso yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai oyo Sawa fako sawa fako watitishina watitishina nsambi watsenzelela watitishina watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa mukatanga. Rappelons-nous les paroles de Jésus à la sœur de son ami Lazare qui venait de mourir. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Seigneur, écoute-nous. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare au tombeau, essuie nos larmes, nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Toi qui as fait revivre les morts, accorde la vie éternelle à notre sœur Moukeba Odia, nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Fille ta servante Moukeba Odia dans l'eau du baptême. Donne-lui en plénitude la vie des enfants de Dieu, nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Tu l'as nourri de ton corps. Reçois-la, nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Tu as connu la mort par amour pour nous et tu en as fait triompher pour que nous ayons la vie. Assure toi-même nos cœurs dans l'espérance, nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Prions le Seigneur. Baodia. Qu'elle n'ait pas subir de châtiment pour ses fautes, puisqu'elle avait le désir de garder ta volonté. La vraie foi l'unissait ici, que ta bonté l'unisse maintenant à la foule des anges. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dans l'espérance de la résurrection, que notre sœur Mimi Moukeba Odia repose dans la paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, très chère famille. Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale
Naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolue azosale salilanga Yesu Yesu oh salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Komba mana yo Yesu. Komba ma. Chilubu. Yesu na lingina tachona Yesu. Papa na lingina temoye sambalo na ye. Ngapena tato na bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga nanga zambaka basaye. Yoka shishe nanga ye sambalo na ye. Na ye na babasi nanga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga nanga libosabo zambe na yo. Salelanga Yesu Yesu salelanga Yesu Yesu salelanga Yesu Yesu salelanga Yesu Yesu undelanga Yesu undelanga Yesu Yesu undelanga Yesu Yesu undelanga yo Longisanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga yo Yesu Nale Biblia bisenga senga nsanga Nale Biblia pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai Nalebi bia bisenga senga nsanga londa ye Lokota ngai Yesu Yesu Lokota ngai Yesu Yesu Lokota ngai Yesu kotika ngai te Lokota ngai yo Tombola ngai Yesu Tombola ngai Yesu Yesu Tombola ngai yo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watanzelela Watitishina nsambi watanzelela Yesu Yesu Mesa mukatangalisa Mesa mukatangalisa Mesa mukatanga ye Mesa mukatangalisa Hallelujah Chilo Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asambelanga nzambe nazobinela azazamba mosolo oyo naza koyembela nzambe nazoyembela naza nzamba mosolo oyo naza koteya nalingi mobala oyo
aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kambasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndenge ye nazalaka lokatere apesinga lobango natambolaka makolo lelo nakombile motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu akokotinga apesitilo aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi des prophètes bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur on est ensemble na yesu elongo tozomaka mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola lingana Ozana mingi balobaki ete Seigneur Jésus-Christ asalaka lisusu te ndenge abandaki kosala kala yango ngai mpe nayebisaki baoyo batambola partout baluka badelivrance bamata na baavion bakenda partout badelivrance esimba te boya epai na Seigneur Jésus-Christ nde bokobika bato wana mpe bayaki mpe baleki badelivrance babiki bino moko botala batémoignage nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na bablocage baporte tout ezalaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambo tout efongwami nasombi dendako bapasi na nzoto esili changement ebele esalami na baaspect nyonso nzambe ozana azosala. Shalom peuple de Dieu, nga mama Jeannette en tout cas nabelaki tension makasi nayokota na YouTube nakota na Ozana pasteur Moïse abondeli mpona nga bandeko le même jour nakei pa docteur nanga atalinga tension nyonso esili bilo nyonso bandasalanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris naye kotémoigne monene na nzambe Ozana ngo asali na bomoi na nga nazali na problème ya mwana bande koloba te na bande kokende na orthophoniste donc badéclaraki mwana comme handicapé ya koloba te na etango baye kolakisanga papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana nanga komoloba naye kotémoigne monene na nzambe ya bikamwa oyo asali na bomoi na ngai nazali na problème ya mokanda to repose nazwaka barégi na baraison moko eza ta na sens te lelo nakomi mwasi esengo nazwi mokanda nazwi mpe mosala donc yango naye témoigne monene na nzambe ya Ozana ngo asali na bomoi na nga tokanga na nzambe oyo nalobaki deja awa ezali terminus bosabone na papa Moïse Prophète TV na YouTube nazosela bino na moto. Nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ya ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermite, obota ezali te, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango oyo esika nasalaka baformi na basolution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Kati, en particulier Joyce. Fondation Tabita Dorcas Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambo na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana batu ebele rentrée scolaire yango oyo bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba orphelin ba lia mbongo na yo ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita
Dorcas. À partir ya kubinga Maman Mireille, nde Maman Mireille moi quelque chose à Kebaka, ndazo sunga bana nyonso bazana ba balabala, bazana banzela, benfirmier, handicapé, buna nyonso tout kaka sana ku soutenir bossa makambu nyonso yo vana na harmonie. Fondation Tabita elisu liboso na bino. Kosenga lisungi na 1 euro na yo, na 1 dollar na yo na 1000 francs. Kosunga bitike, batanga, baza na bonne santé, bazwa eloko kolia, bazwa tama ya komela, bazwa telamba kolata, baza na bonne éducation. Nzamba lobe senga kopesa eleke senga kuzwa. Tango zo kanisa babitike eza ozodefisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonnés parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezosunga bofele bana bitike bafefe ezosunga bofele bana bitike bafefe Maman présidente Mireille Choubaye ya Jomas Massamba merci maman. Oyo apesa ke papa ofele achaka nzambe musapi na lisu. Enfant de Dieu, na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesengai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na nzelate. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme Eza, Marin, numéro 16. Numéro de téléphone, Abisso, pour na bateau, balingi ba contacter Bisso, pour na ba détail, mon sous, Eza plus 243 89 72 32 229. Naepa na yo, papa nanga, monisanga loboko na yo. Naepa na yo, mon santo yo, monisanga loboko na yo. Zamba lolo yo, azo sale, Zamba lolo yo, azo sale. Naipa na yo, papa nanga, monisanga loboko na yo. Naipa na yo, mon santo yo, monisanga loboko na Zamba lolo yo, azo sale. Samaka basangolwe azo sale salilanga Yesu oh salilanga Yesu
Alléluia. Yesu azana pa moi. Kombama na yo Jésus. Kombama. Tirubu. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangano na ye. Ngapena tato na bonsambe na yo biso bato. Yoka bosenga na nga zambaka basa ye. Yoka shije na nga ye zambano na ye. Na ye na babasi na nga libosa bonsambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosa bonsambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga yo. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga yo. Longisanga Yesu, Merci Jésus. Nalebi bia bisenga senga sanga londe. Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye, bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye, bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye, bato bakovanda pe na sima na ngai. Nalebi bia bisenga senga sanga londe ye. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Yesu, kotika nga ite. Lokota nga yo yo. Tombola nga Yesu, Yesu. Tombola nga Yesu, Yesu. Tombola nga yo yo. Lesa wafako. Lesa wafako. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Yesu Yesu. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chilobo. Chilobo. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga Unayemba buye. soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga Unasambela buye. soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga Unabina buye. nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela Yende zamba libela. nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya Yende zamba libela. lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambaka basa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga Yesu Yesu apambolinga Yesu 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 apambolinga Chilobo Yesu alokotinga apesitina
aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana